Mais so Joana Dae, yo po umela te. Pour la misala mabe o yo ko mutambola na wana Congo. Toza batu, toza président parce que loko zo ezake pa wela. Yo ke fere héros, on a ko décorer mutu tala ndenga zo baba. Conseil na pesi fere. Bino bono mona wela mabe, wela sorcier, wela sala mambo. Yo po ko mo loboba ibengala. Donc oyemba bioza ko yemba. Ozo sacrifier kaka entourage. Maintenant responsabilité banda yo komi wana. Ba te belé baza ko lela. Petona tala ndenge bobina na ya la ta couper. Abongisela yo clip lelo siko tourne. Yo pe siko kuto bomi mutu. Azo sanza makila pona yo. Est-ce que c'est normal? Original. Ouais, moto fait quand ndenge to ebisaki bino na MLTV1 ba news ya solo ezawana poto bandana bino. Je salue mon équipe technique na sima ya bilili boye ba ebo découvrir na bino ensemble na pesi mbote mingi na bébé secret depuis Belgique na pesi mbote mingi na Julia Beck 1 million c'est quoi depuis Allemagne ologie charisme mama social to ba kito mikano ko solo la mukie na kin na bayaya Kaya Vasco Mabiala banakin bomoni yango ndenge nini lelo toza awa na Kasavubu tomekana kotuna bayaya nzinga Vasco Mabiala etana ye ndenge ezokende. Est-ce que banakin bakoki komekate kosangana kopesa mwa solution toyeba Vasco est-ce que akobika ou batamboli te biso pe lelo na MLTV 1 tomeka ko découvrir na bino to koti pe to tambola toyoka opinion ya banakin pe balobi nini tomoni bayaya awa côté ya mogila tomeka ko ka bango to tuna mwa de bayaya 3 bayaya tomeka ko kabula idée quoi à suivre. Original. Ouais, quand de trobaki toza na Kasavubu tozo meka ko solola na bandeko parce que musique na biso ya kin etambola ka na ba leader te ba collabo na bango ba directeur na bango ba sec na bango pe ba participer ka to meka ko ka papa na biso to kutene na cave. Bonsoir. Vena image aux homone Vasco selon yo soki lelo ko pesa moi idée ou conseil na makambo ezokinde. Est-ce que koboma mutu pona musique est-ce que selon batunde bazolobela que il paraît que ndeba bebana na président nae eza président nae misusu balobité banzela na ye moko akendaki mais conseil ngai kutu na solo bana souci image onga na moni bato ba prochaka ba musicien et loko la mbongo hein et koko somme $50,000 koko somme mutu te lero chasser mutu bengani mutu pona $50,000 mutu wana longwe pembeni na yo après 3 mois 4 mois une année na yebite image onga na moni eza compte à rendre ba bebisi mutu wana ko bebisa na mutemo lo bakyo ko kangisa ye lokolo kangisa ki était au préféré to bebisi ka kati na parce que modèle makila sanzi wana asa mutu ko sa suffisante ata yo faire soki otali mutu yo yebi bobina kinaye bosekina ye pousse micro pembeni na eta oya komeleli wana soki ozalaki penda mutu etake ime ata nyongo ezalaki ya ndenge nini eloko liboso efo ya o sauver nanu mutu wana po bamona bolamu na yo po ndenge ya zosala un jour pe kozala yo pour moi na moni lokwesa ba sacrifice loko aliaki mbongo nanga azwaki biloko nanga tikaka na bomaye po na sala album na bénéficier na $50,000 si vous avez mutu pour $50,000 malgré tout ça super meni na yote malgré tout bolobia ça longwana bino boza ko bengani mutu mais kaka yo moko oyebi ke ndenge petona lela nanga abando sanza makila soki soit yo mutu tele bilo mutu zo bimisa basinga na munoko ata to balobi ke mutu ngana ba problème biso pe to sana ba problème na ba famille to sana ba problème na batu mais surtout comme na niveau ke na zui mutu mbongo abando sanza makila ndengwana et là on a reçu la yo faire au déplacer au comité hôpital pour te remarquer que ça yoté mais ce qui yo za ne se mo po mutu wana kufa eza nzela bisonyo so to pedre ba deo to pedre ba tu me ba misu pe ba kufa ba leader makasi yo yebi ba kufa batika pe mokili batika pe ba makambu ata yo pe ndozo sala succès wana karaté ta misu pe ko mona pe boy pa o katani na yo masolo nyoso baby on ça vous comprendre donc conseil na pesi faire
bino banoko mona wera mabe wera sorcier wera sala makambo mais na responsabilité banda yo komi wana bato ebele baza kolela yo poko molobo ba ibengala bo na ibaki mutu boye loko boye tala lelo siko tourne yo pe siko kuto bomi mutu aso sanza makila pona yo est-ce que c'est normal toza batu oza président parce que loko aso ezake pa wera yo ke fere héros on a ko décorer mutu tala ndenga so bomba batu siko tourne yo amoni ke zaka nzela kisia bino tout lelo pe komi tourne yo mais so joana dae yo pe umela te pour la misala mabe yo ko botambola na Congo eza kitoko te donc oyemba bioza koyemba ozo sacrifier kaka entourage petrol tala ndenge bobina na ya la ta couper abongisela yo clip et puis ti lelo so to moni image na ye et ça la biso bien to sepela kama kazi benzoka nde kadi mpemba boza kolia na mutu kadi mpemba biloko ngoka bino moko batu boyebisa kabiso to kolanda kaka na suki wana. En tout cas, merci beaucoup. Ça n'engage que papa Nabiso a pris opinion nae parce que ba soutenaka musique, ba monaka. Ce qui le tobi conseil au groupe sa Vasco Mabiala. Conseil ni no groupe ça et ce qui a se rétablir. Ce qui kola sungi lelo. Ce qui a bongi na niveau o nga na monelier. Ko sanza makilande ngo soki nzambe arracher il faut kima ba milliers wana. Il faut ko kima ba milliers wana za ba milliers moko na vie na nga toute la première fois na mona moto bateli cantine. Aso sanza makila donc eza niveau moko diable comme na niveau likolo soki abiki asa la vie na ye na bonzambe alongo na bantourage wana bazana bango batu to boyite bango loka baponi na bango vie ya kisi akoko lia na yo azomela na yo akosatifika ka mutu o aza pembe na yo bexi kawane leka kuna to mona mutu akufa na ba erreur kaka makamu na bino ba sentiment et puis batu bakufa ka ba pire bino. Oh batu bazo mona ke bazo tambola kanaye akufi ifi kitambala adaya piri bango yope lelo olimo bomaye yemo utasoba na okufa na mwati na lobi au nom de Jésus donc conseil na kopesa ye soki nzamba rétablir ye akende kana bonzambe alongwa na bantourage wana soit asala musique na nzambe avanda ki akota na place eza osanza makila na bakansele newa eza propriété en tout cas na suki wana. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, on a temps à accorder. Merci. Original. Voilà, nous côtoyons. Ah, ouais, tout le monde lelo tout le monde kaya Vasco Mabiala. Babi Vasco Mabiala lelo niveau zo sanze la makila et tant que bino baya ya banoko pe webi Vasco pe menya ferego là malgré tout zoga lelo azali sosuti na kawana ideni ni bino bokoko pesa. Bien, merci pour la question tuni ngai na lela na nous mouvement na nga ferego là. Salina na président pour na Vasco Mabiala et ça biso pas fort donc molobeli na biso ya move lelo so akufi na so loba donc to singa président pena na équipe nyos tout ba luka moi solution pour na vina biso Vasco Mabiala. Mais balobi soit disant que sacrifice ou un sacrifice il y a mouvement Ferrigo la mutalinga sacrifier est-ce que ils solo mouvement n'y c'est un sacrifice mais tant que sacrifice et c'est un mouvement il faut à la makila makasi il faut poser fort bon nandimité pour na makambo ala pena balobi ana nandimité nandimi ngote. En tout cas, merci beaucoup. Toza wana kasavu buto meka kotuna pe baya to moni ba play musu na salon to kota no wana to yo ka opinion na bango. Original. Ouais, bah mbote nanga bongo mingi na Chief Mata papa na Samuel Curtis Lamanta bah mbote na yango wana to koti suna kati ya salon to meka kosola na banoko balobi il faut baloba ba ko tika ka Vasco Boyeti papa kombo nani ngai kombo nanga Jujuye Jujuye na kaya papa na biso Vasco Mabiala asala pe a contribuer trop talaka lelo ba image o bozomona selon yo okoyi koloba nini. Et ça n'a pas si makasi pour naebi Vasco a travaillé à dire dans le mouvement Papa Ferré mais qu'on regrette makasi au moins qu'elle aime sous avant faire écouter mata Vasco foya à vérifier à tel micro ya boss la paix hein bat basala ka mingi malgré ne wa ba musicien mais ça le bureau moko a travaillé à makasi avoya à tel contrôle pour na mbongo eza gravité Vasco a travaillé trop na yo $50,000 eza et l'autre côté faire zala mutema malamu zala mutema malamu famille ya mwana mobali wana eza pasi kota la mbongo te tala travail o travailler na yo donc ya koloba ndenge na tali image donc na kokite
asalaka trop na mouvement ata soki ba rep ya Ferré donc aza mutu ya ko négliger te Ferré zala mutema malamu po vie pe tambola bien na ebité que esalinga pasi makasi komona mutu abongo mais donc ya koloba kutu donc tellement za mutu nanga to solo la ka to 8 ans ebele non mona pe bisu ba image donc ezo lekela ngai donc grand journaliste c'est dola esalaki bongo bébé secret depuis Belgique pasi lelo soki balobi Vasco a se rétablir alobi azongela mouvement na ye ya Shetani Gola conseil nini okoyi kopesa Vasco azonga ou asala chemin na ye tenga conseil na opesa ye donc aluka no elonga nzambe donc azonga lisusu te eloko mutu asali déjà mutu amemona liwa donc osali beleli na mouvement esalinga pasi ya mingi Vasco na pesi conseil bandeko na ye na yebite ata ye atie esprit ya kozonga bandeko boboya bolinga ata mokete faire aza mutema mabe donc nalinga ke mingi na sepeli na yesusu te donc esalinga pasi ya kosakana te donc esalinga donc toucher mutema langa zala mutema malamu luka bango soana bango eza bien faire zala mutema ya kokita aza ndeko asali asalaka trop na mouvement yo yebi donc ya koloba ku te asala ba sacrifice ebele donc pasi mingi ya komona makambo na moni donc faire solo la bien zala mutema malamu luka famille ba solo la kotala mabe o asalite tala bolamu o asale bele pona yo faire luka et ça la bien. En tout cas, merci beaucoup et que ça l'a bien et ça lit bien bongo mingi mingi na bébé secret depuis Belgique et ça lit plaisir bongo na Julia Beck 1 million c'est quoi depuis Allemagne et ça lit plaisir bongo na Ologie charisme mama social depuis Belgique olobaki c'est de là yo zwaka micro na yo nebi ke ekitaka ezwaka ba news ya solo na MLTV 1 en tout cas vous continuez ko s'abonner massivement parce que ba news ekozala ebele to bandi na eloko ya Vasco na promettre bino to koyamba papa Molière ameka koloba est-ce que élection ezali ou ezati est-ce que atindi base na ye ba voter ou ba voter ti en tout cas à la prochaine numéro boko zoyango vraiment na pesi mingi mbote bongo na ndenge bolanda ki bilili oyo po bomona soin oyo na mon équipe technique ye ya mulayi ya pembe alobi ya yebisa ngai tika charisme c'est de la quota bimana mo isala musala na ko dénoncer mais na bombier boko zoyer na oya sikatozo lukela e kombo nini akobimela parce que ya bi mingi musala et ça li plaisir bongo na bandeko na ngai ya Kasavubu na kitaki wana pona zo bango et ça li plaisir bongo na Cisco de Mosquée partenaire Cisco de Mosquée et ça le plaisir bongo na Yalo Bebe Mpota ça le plaisir bongo na héritier Watanabe bientôt to kita na rep to ko bino héritier plaisir na ngai trop ba meilleur vœu na balandia MLTV 1 vous continuez ko zoa bilili à suivre original